Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Lenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV. Chalaketa, nascere TV. Madia Star TV. Chalaketa, nascere TV. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno sotto s'abonner, nascere mako, Madia Star TV. Etale mamunate, bato bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olera bagad ba news ba pig na ba théâtre, s'abonner. Bonjour, bonsoir famille na écoutez les biso to pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nzamba lola asala biso bolamu. To baka bande kunanga soki to Yesu ko pelisa ba caméra na biso. Ngelo ba kelo ngoza na commentaire so pourquoi pas to le bilango. Merci beaucoup bande ko bo soutenir de près de loin nzamba na sabino bolamu. Pesi mbote na ba na que se faire songa ba songo. Mbale moi bien na kata London sans oublier billet $1. Mbala taille S la bosse ta peta mbote na ya simini petit fa de jeune peso mbote na pesi mbote na ngaba bi funk les boss na kata London voilà bande konanga te ko sola su makambo zo renika na réseaux sociaux à propos ya sila na des casto ce pe des casto bo comprendre pas na accent des casto apesi ba argument na ye pourquoi abengisa ki sila te abi pamba te na mokilo ba hypocrite basé ebele. Il y a boyen na osala assembla que moto alingi ete abengisi na mariage ni akoki kosala kutu hypocrite wana te yango moni abengisaki sila te sila ta hypocrite biloko ndenge wana yango alinga ete ke azwa invitation na ye apesa sila mais oleke nalo bandeko na nga bino mo bolanda ndenge ndeko na so de casto ndenge azoloba awa na ba video o tolanda famille na bokebi nyonso banda akoyeme like et que ça a bien ma casse d'Hollande. A parlé plus d'une heure. Plus d'une heure. Et voire même s'est posé la question de savoir, se plaignait qu'il n'est pas président de Tchèque. D'accord, ça bali a bien singate. Oui, na bali na bien singate parce que je ne peux pas concevoir que Moutoukou Yazo se penangate, n'est-ce pas? Dans une invitation à mariage, mais elle peut se faire beaucoup des idées dans la tête. Oui. Comment elle dit que le courant ne passe pas par invité dans le mariage? Est-ce qu'elle a empoisonné? Est-ce que tu vois? Déjà, j'ai invité dans mon mariage religieux la soirée dansante au 20 d'honneur. J'ai invité Gatsby et Linda. Mais Linda n'est pas venue parce qu'elle a eu un coup de fil. Bande kunanga nde de casto to katso te na kata Madia Star TV omona mandongo lobby ozavma na raison que mutu oyo omoni kalingi yo te okoko pesa invitation te pa matem de ce courage le kate yo moko bono mituna ah mutu to sola na eta pesa invitation pona nini na mukilo ne komi ya roboa ba poisson mutu no mama akotuna ba question na sina beloko place wana. Mais dans ce casto, na nina songolo mwa muke. Omoni tina nini fiwana o tangi kombo ayaki na mariage note ma opesa ke invitation. To ke pas zonge pai. Ye quand même asala ke pas sila. Sila za la patronne na e. Yesko beng si patronne na ete obeng si ye aken. No ma ko kende te so to tali bien ndenga bien. Ya kenek na sens nini ya kenek ite na ndenge ke pona polémique. Pas so kenek enge créer polémique. Pas mate obeng si la patronne na ete mais yo bengisie so ka kendaki tam senga créer polémique mo wana yo moni akendaki te mon eleka na ngo bongo ezelo kopela yo peno ngozana so lelo peut-être za likambu que si la bengsi mona mo travailler na groupe na yo de casto olinga mona na kende te pa mate yo na sila boyo kana te bo sola te sko comment mo na kende
pamba te bano basala théâtre pa asila baza bana na ye moto akadre baza bana na ye. C'est normal akende te place kuna moko place kutu ya kobeta mabakwana eza te mais to kaka ndenge ndeko de kaso azoloba. Ouais. Assez maquillé penza tout ça mais elle a eu un coup de fil a été. C'est le coach hein. C'est le coach. C'est le coach. Je n'ai pas besoin de Linda pour que mon mariage est à toile. C'est le coach. Mais en bref, aïe quand même te. Parce que l'objet sur le monde quelque chose oh mais pourquoi coach n'invite pas Linda? Bah bon, on a assez, mais ils ne savent pas. Tu vois, ils ne savent pas, Thierry. Donc je ne pouvais pas passer mon invitation et pas si la Bissalo, tout en sachant que il n'y a pas un courant qui passe. Que les gens souffrent que Dacosta soit vrai. Ouais. Je suis un garçon vrai parce que Naïbi Kata m'apporte tout, il y a ma chaîne, je veux amener ces gens-là vers moi à la maison, à parler, à la connaissance, j'en suis capable. On a dépendant de ma chaîne, on a mis balété au SB, ou si la bienani, les quoi, famille Bota, non. Si je suis chouchou, il y a famille Bota, c'est parce qu'elle n'a pas le personnage comme il se doit. Après, ça m'a cadeau pour l'instant, vu que c'est au bengi d'accord, ah, ma cambouza. Tu vois, on a pleurniché personnage, je fais pas ça. Je fais pas ça, je suis le coach. Nada coach, il y a blague. Tu vois, alors ma chère, hypocrisie, il faut tout tikango. Il faut tout tikango. Qu'on insulte, qu'on fasse quoi. Moi, je m'en tape, quoi. Je m'en tape. C'est que je suis, je le connais, naïbi boulot, naïbi très bien. S'il n'y a pas le respect, il n'y a pas de respect. Non, mais aussi longtemps, naïbi qui a une invitation, non, c'est tout ça bien. Non, oui, pas, non, oui, mais comme moi, à gérer voir même un conflit, on se souvient d'un fiancé dans mon mina. Oui, que Bécam est gérant. Ok. Mais je suis devant mon Dieu. Avec que dans moi, c'est un Bécam, il comme un beau. Tu vois? Bécam, moi, yébingaï, avant, il m'a gâtibi, avant, il m'a linda. Parce qu'elle m'a vu commencer ma carrière dans le groupe Simba. Ok. Donc, ce n'est pas d'esprit saint. Dans le mariage, dans le droit Bécam Ayate. Ça doit me choquer. Mais j'étais contraint de ne pas le faire pour n'habiter une mère en Tanzanie. Tu vois? Et c'est après que j'apprends, non? C'est parce que tu as voulu Kolomola, Gatsby, Nali, na SB. Mais je me dis, mais oui, que les Kamabons se commettent des cams, na il y a Robé, 2 secondes, car à Gazinga, non. Mais non, Bima, bon marché. Mais pourquoi elle n'a pas fait ça? Tu vois? Ce que comme on a parlé plus d'une heure. Plus d'une heure. Et voir même c'est possible. Binomo boyoki makambo. Dakasto azoloba. Dakasto azoloba. De Costa, pardon. De Costa n'a azoloba, zani na raison. Mais de Costa zo kita simo vanda. Mon attaque mobile, ceux qui osent décision et le mot boy. Et ça, la modine teke ya role kaka ya rolo baka. Ngala lo ba ngomoni mutan se courir le kate. Et ça, la mo intili ya wa kolo bale o mo ke non, na sele ke lo na bengsa ki ete pangale to lo ba te non. Wona ze okolo bimoko a moi si. Pamba te moto de je kufa ki na ngo yeso yo pe ba to matière. J'espère na le belo. Parce que to se ba matière, on peut to ça ba analyse. Façon lo ba ki il fallait kaka façon décision zo ki a repesa si la invitation te papa. Et ngeke kufla ka yona mwasi no boye bofandi. Au lieu que bakeno on pense que si l'invitation te parce que si la zawana ça hypocrite tout ça wana ma et sali bien makasi mingite. Et là il a ce que bato o baki na mariage no ke balinga ka non. C'est pour peut-être si la paix invitation tant soupe si la pas koya. Bande on to kaka ba vidéo o ezo lo ba kaka to ka biso moko na bokebi nyonso tout. Tolanda tolanda biso so tomona keza passe na mawa ya komona ba caractère ya ba star na biso ndenge ezokende yango ba pose zo tambola bino bozo yeba na te neti boy. Est-ce que si le un jour akoya na fête ya des castes super de costo na ebite to ebite bande konanga eza passe pena mawa koyoka makambo oyo ezobima epa bastar na biso moto yoka lususu
ndeko na biso asiliki awa ndeko na biso ya mwasi asiliki mami asiliki bandeko na nga boyoka alobi esprit ya domination ekota babi basatana akotela bango mutu ndenge aza wana soki satana akoteli bango botya mabonza te siko kotya mabonza te ningi oloba nini toyoka dakosta basengi yo kiti ovanda vanda kaka papa oyoka. Dacosta, je vais te stresser aujourd'hui là. Toyoka eti yo nozala monoko ya koloba to ozala monopole ya koloba mpo manke mwana nga si la respect mpo nga mpona loba fa fola masoko nzambe tabokotaba dacosta dacosta wana ozala emission ya kimia te dacosta en tout cas avant na kota bolukelanga dacosta botelanga ekiti awa nazalaka maloba mabe soki aujourd'hui là dacosta oyina nga na vi na yo osepela na nga te dacosta est-ce que omitali dacosta est-ce que tu as pris ton temps omitali à propos de cette émission ndeko na nga kuto ayambi okuta likambo na ete asele mosadi me yo dacosta tiaki tovanda tama mobali osukse boya nzoto oyaki na biso torépondre yo nga nde na korépondre dacosta tu es nul tu es ensemble zéro na mathématique ok dacosta yo osala nini na théâtre oba oza na 8 ans de carrière yo ebongo nga na combien des années na théâtre ebongo sila mais yo bébé pa sila dacosta naoloba bafeto tobotanga bagene naye obasoana na kitata mwasi na nga ya mabe wana nalati esprit mabe naotombola satan nzambe naotombola satan le diable na miniti oyo moto atala biso anga bonzambe te botala mona kimi satan avant nakota napesa bayanga mbote dacosta naoloba wana kati ya biso na bio sikoyo dacosta omoni yo dacosta na kati ya biso na oloba ngo dacosta yo est-ce que otalaki rétroviseur avant voite bataku na wana kiti bosala émission dacosta na yeli yo à toi tout le monde tient en charge à dacosta s'il vous plaît Midala Taylor kosasu émission te ese botika botikelanga nga nasengi no charge ya dacosta bopesanga botikelanga charge na ye dacosta tiaki tifanda bolukelanga dacosta mwasi dacosta napesi yo mbote yo kutu mwasi oza likambo te mobali na yo dacosta likata liboma nayeso tiaki tifandawa dacosta tiaki tofandawa oyokanga mbote na balanda émission likambo na moto te letonda dilinga l'assurance mwana mulu te to pete misa aquarium talaka siko simba to bongo nanga bodundango ou allons-nous tozokende wapi bosabone massivement na ou allons-nous TV bandeko na ngai bile ozoyoka barando kasi rando omoi mpe so totali bino makambo oyo sila akoya jamais akoya kopelisa caméra na ye aloba ya omoi elasaka sila vraiment aza professionnel sila vraiment aza star mpo bate star oma soki nyonso eleki na réseau sociaux ayaka te ayaka korépondre nde toomona bato mosusu baza korépondre awa omona ke bandeko na biso botelemi bozofinga de casto mais sila ye moko akoya te sila akoya te siko koma mutu balobeli ye mutu ye moko avandi alobi te me bino bato bobimi bokomi kofinga en plus bandeko na ngai en général etake mwasi tokoki kopelisa monoko teke ya kofinga mobali nde tomona bafingi ndeko na biso de casto dacoste sope de casto bokopa mpa na accent bandeko na nga faso bafingi ye aza mikwa aza na soki mpe malade oyo ya kishasa na bose malade yango bakondaka kona tiber oyo aza na tiber ya mikwa etake basi bandeko na ngai ezalaka rando ezali toyebaka ke mobali akotikala kaka mobali ngai naloba yango mobali aza moke ndenge nini bandeko na ngai aza kaka mobali
tout en respectant mibali keke ça rende koti bozaka ka famille bandeko na ngai bozaka ya famille to bozo finga na bozo loba botalaka makambo nini ya kobimisa makambo nini ya kobimisa te so osali des cas to sope des cas sope ni wana comme garçon na théâtre wana bandeko na nga so totali bien alobi na yo eza kata motema na ye alobi vraiment eza kata motema na ye mais afingi te bandeko na ngai siko pourquoi sikoyo bino boleki bofingi bandeko na ngai ezozala bien mingi te tolingaka soki likambo ezali bolobi koloba ekosala biso bie bozo bastar na biso tolingaka bino mingi ke ya koleka kofinga ndeko mobali dakosta ntango aleki bandeko na nga afingi na ye talobi na ye eloko wuti kata motema na ye ya bandeko na nga yo ifo boka pe soni mpo bate tokomona te ke esila akoya koleka aya koloba aya korépandre de cas so mpe de cause so mpe nani akoya koleka te sikoyo biso toza kofinga na place asila bandeko na ngai ifo tozala bato moya kobomaka moto soki problème ezali bandeko na ngai toye koboma moto oleke toyoki mafinga moko boye ndeko na biso afingi biso mpe toya kofinga boye to kotelemisa mapinga non tozosungana te de cas aza ndeko na mina mobali sila aza ndeko na mina mwasi ndeko na biso mpe ya mwasi ya mwasi autofinga de cas so mpe de coste bandeko na nga ye mpe aza ndeko na biso ya mwasi bandeko na ezosala mapopre mingi te ya koyoka bozofingana ya bandeko na nga eza pasi ya koloba ke satan akoteli biso oui satan akoteli bino bandeko na nga totala makambo kofinga barando oyo tokomema biso wa bandeko na nga ezozala mingi bien te bandeko na ngai totika makambo oyo totika makambo bandeko na nga boyoka koti siko makambo ya libala siko te moto akoti makambo ya libala ke libala ni mpe ezalaki bien te bonabo se keke pa ope mwa motema malamu ezali bien motema mabe ezali tozosola kaka mpo bate makambo wi ezali makambo ya libala ke tokomi siko odimine su libala na ye eske toyoka kaka biso moko bolambaki lion o mwana asila bisalu aolela yo wana feti wana yaki feti ya bokiele otala mwana asila na soni dakosta nazwa moko dakosta mitala mpe yoka soniko mitala yoka soni dakosta toi tu es un homme yo ya mobali na odemande yo ya mobali dakosta peut-être olinga komimona kwa mutu dakosta chez moi tu ne pèses pas wow. yo dakosta ya nini yango na feti na papakanga na pa buyombe nini yango dakosta na feti na yo oyo olamila na réception na yo wana osalaki osila nano alie to osila aza capable to sila nde azaka kosema invitation tayomoni sila avene teke ba sila star bino ozalaka soki oza sila bisa filme boye dakosta nakokende no likolo adversaire faible je te connais avec certitude dakosta tozosabaki 3 ans na to nsima tia photo ti dakosta stila bandefa sila kala ezala su te mwati nga dakosta to apesanga yo ofele na ozwa ote jésus na ozwa te mandefu wana ntango noleso etangide naoka nkele dakosta yo na ofingo te dakosta efo naloba noka baverité dakosta yo sevene eza kitoko te na youtube ah bon sevene eza kitoko te dakosta prépare mbongo ofuna na parke prépare mpo na ofingo te notoso baverité no dakosta nazongiselo na feti na yo olambaki nini olamba ya mutu oyo bato mutu pourtant nazonda ya mutu akoavie kolia mutu te ok mutu akoavie kolia mutu te olamba léopard peut-être mutu azapusaka ata léopard elambamaka te olambaki lion yo mwesi aza lokoso lokola yo omoni fime domination
D'accord, ça. Non, répondre moko. Lelo, je vais te stresser durant toute Yozilla. D'accord, ça. Yosa sûr. Toi, tu as ma preuve que si la seule qui est ma fille, a bien président Douche, pour le président Douche, qui a bénéficié la fête, à se plaindre la fête. On s'assure, il y a là ma preuve. Il y a là ma preuve que le président Douche Kapanga, ton Douche Kapanga, a yébi sato. Ta Douche no kocha la busobo lomola e. Douche a moulou ba keba. Ko continue ba insanité au tepo émission na olo. Eza émission coaching. Tindika chakal. Tumba sa to tumba, koto zikisa. Tala ndato wa zatu mtayu ma te ton flaki. Aussi, Bercy, la place à Vandi, a benga président Douche Kapanga. Que Douche, pour la nuit d'accord, ça donne singa la réception a été. Tu es sûr? Il y a ta preuve. Il y a quand même ma preuve. Et puis, on dit même Bungi na émission. On dit même flou. Vous avez caméra, vous avez phone. C'est la motion, merci. Asokola pakolo mafuta aziki obeliva pakolo na mutunda na mandefu. Wow. D'accord ça, yela biso preuve oyo si la benga ki Douche. OK? Yela biso mo sika siko. D'accord ça. Yo quand tu as contradiction entre Linda na Gastibi na Sila, tu es sûr? Oh sérieux ta contradiction là. Tu es sûr? Oh Noko, tu te trompes? Si la émission que Linda Zwadi, coup de fil pour y na soirée soi-disant dansante na wana. Ce qui dansait, ce qui fait là, 20 d'honneur. 20 d'honneur. Yo assis, t'as la robe ça ma fout hein. Yo assis si même si la ibe ba mwana. Hein? Yo assis ka batu. Oza lokuta. Yela zo surprise. Au moins yo, na se ko ka ba preuve. Lelo akalika mona preuve opianga ba preuve yo opianga ba preuve Bandeko nanga omonso totali parti oyo tokola d'adolescence nini ke ezala ngai pe soki lelo esika na basolisa nga te ke mwana nanga panza ke ake angake ne fetu kuna eza nango mabete okebisa ye oba non kokena okuna te na ningi te okende fetu apamba te kuna ngai nakenda te bandeko nanga eza nango bongo eza nango normal bandeko na ngai place na kutu na monaki te ke ndeko na biso ya mobali aleka abana koloba place na mona otina ngo te vous comprendre eteke mobali pe fo to comporta pe lokola mibali mona esika moko eza wana bazoloba yo teke mobali lingo boma moto beta kara loko beta kara koso parce que na makambo ya eza babiki ba ofinga mwasi no te mwasi na yebi no makambo te barando volu pa e ba okota mwasi no na kati pamba te to bazo finga yo mwasi no place azali na ndako ba papa problème nini omona ke eko stresser mwasi na yo dikaso il fallait pas ole ko loba ba vérité olobi na ke non o te naza free na le bi vérité non donc mais c'est normal ceux qui parlent bana sil ba yeka kité eza normal baza bana na ye bako kende mama bango ozala te okende kuna ndenge ni pa mate yo na mama bango kurezo lekate to boyite bako okota ba problème bango te mais baza bana bazosa na compagnie wana yango bandeko basi ba jouer ki sagesse ya koyenda fete na yo te tamusu na ndenge mabete bandeko nanga foto tika makambo oyo esika o mabe ezali tolingaka obomaka moto ndenge oza wana soki problème ezali
oyinaki na ono mutu suko ona mutema ko bimisa te oyo bimisa barando lususu oyo tozali so na matière nenga zali na matière te obwaka lelo na moka matière ekoti twinga bi tolobela ngo quand même le mobali azala abote papa mobali faut être comme mobali bino so boza ba star so muta ina invitation na yote opesi muta invitation na yote okeno koloba pona nini po loba po esala bato choquer bato be nini tant yo lobaki omona eka ke non oloba po bato bamono ke oui olobi ke na bien seke na fête na ngai te bo seke quelque part bo bonoko lobela ngo pe na cesse c'est bo lobela ngo pe na cesse yango moni moto suke bimi sikoyo okoki to lobi c'est quelque part balobela ki sila aki na fête nete ngam na bekseke ne na fête na ngam na pimela ki invitation na nga de ka seko bimi seki mo na nga na pimela invitation ana tam super super pese sila invitation super sila pe am super ne pa ya na ete tam mususu no mais il faut tous le il faut oser quoi mobali neti oza polimo kwa mike fole po leka opelisa caméra leka bana koloba ke no ba vérité hypocrite ndo iposa hypocrite ba mile la bino no surtout boza ba hypocrite sikosko ceux qui pensaient que yo pesi si l'invitation te ngoko fa anonien na bito bande ranso na oloba bien na oloba bien te de cast mona na ke tongo loba ki boye bosolo le konde akete pa bolobi te ni les ana ko sala émission na ke no loba vérité oui ezala que lobi vérité mse chokaka vérité mse rechoquer ba fan na yo e ko choquer ba fan na sila vérité msuso yo bimiso su moto eza bien mingi te mon frère tika makambo ko reka su na réseaux sociaux te ke obana ko loba kaka likambu likolo sila ki feti na ote oboye kopesa sila invitation pamba te yona sila korele kanaka te bona bo oui ozo la raison mais vanda nie vanda bien mon frère bande ko na ete so na ono belobe na ono beloko te merci beaucoup famille toi qui n'absque eloko olobate moi eloko tout ça banalise eta ke mibali bakota kama basi bote mobali soko zui décision mbala mola mutema na yo ozo kumu sa coach mais il faut la savoir oza coach o pesa une invitation te no mais faut ku fere pe na mutema tango lubi ko za coach faut dans ba capacité nyonso faut ça pena ba qualité nyonso yo pesa une invitation te zana yo quiet keep quiet ezo kipeka yo moko ke pourquoi pesa ki était oleka réseau so ba ke yo na si la réseau mote simbaka te yo pesa ki était obangi po amuso ko chela amusu la ko kane ke poiso bona ne c'est le bela papa oui yo moni ke lobi ke et ça la bien mais et ça li bien te ndo kona mobali. Merci beaucoup famille otozalaki na ngao baka on akata mabi Star TV ce qui est donc monsieur ezali pourquoi poto le belon babi na pesi mbote na ngana mimika so na pesi mbote na titi na de London place ozali de London City na pesi mbote min sans oublier peko mama na kata Londres na pesi mbote mingi opa lingi libanga bandeko na ngako zanga to contacter toujours mabi Star TV pourquoi pas na boko libanga na pesi mbote na bina Guilhem Masamba na kata London voilà na pesi mbote na bato nyonso bolaninga na ba obolinga ngai na ba obolinga ngate na pesi bino mbote mingi opa lingi assurance maladie bandeko na contacter toujours mabi Star TV na kozanga ta opa mino numéro de yamso Yannick assurance aux assurance andako donc assurance à vie nous surtout eza na kata Yannick assurance. Merci beaucoup famille tout le monde na biso balasima soki le comme so ezali pourquoi pas to le belon comme habitude ba gros bisous bye bye. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a biso sika ngoye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Ya ngwana ya bino na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Songo bo shanyo kanshika bi ya ngana ringi ya
boni yakomi kopesanga pasi ya liwa